Mboka nini? Président loba ministre boy sango me pona nini? Bayindo babungisa bonzambe na bango. Natina nini? C'est ce comme Mobutu akibaka moka. Ibona motema bien reconnaissant. No moyo to pesa lumumba. Mboka nini? Président loba ministre boy sango me pona nini? Bayindo babungisa bonzambe na bango. Natina nini? Bah, papa. Oui, papa. C'est toujours yoga yo. Premièrement, merci beaucoup pour votre accueil. Ça va bien. Pour être bref, je suis un serviteur de Dieu. Je suis pasteur de haut de l'Assemblée chrétienne de Réveil. Vu que je suis serviteur, elle m'a beaucoup impressionné. La qui n'a pas là pour que le ministère n'a pas et se stabiliser dans ce sens. Et voilà, la méca ko précipité tout mon famille, la méca ko sola na bino pour ça la rendez nini pour que na mettre fin na ba makambo nyos. Papa, vous l'avez usé des pastels hein? Ouais. Na dingi na mema yo na mindondo te. Senga nzambi na yo Alex yo mwasi mususu na maluvanga papa na boye za de dibaku un jour oya kuzonga de biso wa papa boye boye na boye makambo luka mwasi mususu ba na maluvanga na tipenda oh papa kando loboza mosala nzambi to bona biso to mema ngambu e pa nzambe ke boye baki mwana la bino za la kaboye motiki mosala nzamba bala e papa biso to boye biso ne ba boti ne metro bi to boye papa to linga problème na nzambe mama bo tika na yo tika tala na kuya kubimisa makambo suso papa umone nga sukuna zera jeune garçonnette yo aza mwana na ngai me dimisanga makambo na dingi na luba na ye ngai sukuna zera jeune garçonnette yo batiringa maluvu anga batina pota ya dibomo balubina pona na pona tana zo pota ya dibomo lai papa tika na yo ladi yangola papa ta biso ba parane tozo boya c'est parce que to yebi mwana na biso to kondi mama na sentiment te papa biso nde to boti moni ngai nde na boti mwana tata na yeyo biso nde ba boti na ye mo boti nyoso ninga bolamu ya mwana ye mais tango moni biso to boya penza libala mais so moni tozo boya fo ososo la pourquoi tozo boya Maman, papa, Maman, papa, je ne vous condamne pas. Tant que serviteur de Dieu, on s'appelle la Bible. C'est Ecclésiaste. La Bible nous dit quoi? Chaque chose a son temps. Peut-être tant au bino bozo le bela, les temps au les cas au bomona au il fallait bomona. Mais tant au le zolo bela, je suis convaincu de ce que je suis en train de vous dire. Papa, le cause a convaincu s'il te plaît. Le cause a convaincu. Tu peux si na biso yo yé en félé. Biso bon to zo na biso ti. Maman, en plus je suis serviteur de Dieu. Avec la femme de ma mère du haut, ma mère du haut. Papa, de ma mère du haut. Moi, serviteur. Biso bangi c'est yo tête serviteur de Dieu. Hey! Maman. Yo mo. Tika la ko boma biso so. Ou bien c'est ngo so dingo pesa mbongo ya dibala. Usali mukanda leta ye moko yibaki baboti baboyaka na bango yo moko mutundimaki po oyo buyela yo biso tozala ba innocent toza ba innocent papa. Merci papa. Naza convaincu na innocent. Je suis déterminé na open na osala. Ngala lingi ngala mplobala. Mukanda ou pas ça ne dérange pas. Et puis on peut tendre au déranger processus autre ngala mplobala. Ondimiye nandimiye na ba façon nyoso de ça va. Ça va, tu es ok? Bara maluvanga, vous vendez bien, Nandao. Papa. Papa. Amen. Amen. C'est bon. Ya bon. Oh, ngam no bisoko. Ça j'étais, le voilà pena ba yebisinga pa bobo mesa, isa bongo. Mae kufela mbwa mopaya mopaya zoba mae kufela mbwa mopaya melaka yango mopaya
mopaya zoba maye kupela mopaya mutamelaka mopaya mopaya zoba maye kupela mwa mopaya mutamelaka mopaya mopaya zoba eloko basalela mama yoyoyo basalela mama eloko bayungula mama yoyoyo bayungula eloko basalela mama yoyoyo basalela mama yo eloko bayungula mama yoyoyo bayungula mama yo eloko basalela mama yoyoyo basalela mama. Apparemment, tu n'es pas encore prête. Hein? Ok, non, Ah bon? Mais l'obi na buto tout soleil maramba lelo. Obi qu'il faut au soleil là bas maman lelo. Vous avez ma pasteur. Vous avez son malou vangaté au tué barakala. chérie, mais l'homme qui n'a pas bien ça de quand compliqué. Il va que c'est pour faire de passer journée dans la chambre. Non, le dimanche là on va la télé. Oui, c'est tout ça là-bas. Si on a commis, notre frère Alain Moudibani. Il faut récupérer. c'est là non, le bal monsieur. Mais il faut mettre ça là-bas. On peut se poser à battre les pâtes. Pour le rose que l'église faut que table le soit dans mon son quoi étranger, le quoi mon mot caca au Landa. Bon, tu veux me dire que tu es là bas. Parce qu'on a des là il y a une église tu peux passer journée dans la chambre. Non, là je ne suis pas d'accord. Et ça la Dieu. Là je ne suis pas d'accord. On dit qu'on continue sur le motif. Mercredi sur la poko, vendredi sur la poko arabe. Donc dimanche sur la temps au cabo. Au côté d'un motif, non compter, faut pas que vous m'en passez. Au foot, au foot à la chair. Là, tu l'as programmé. Au foot, ouais. Non, là, c'est jeune. Ok, bonsoir. C'est bon, bébé. Regarde espoir qu'un jour la souffrance de Congo va diminuer. Mais ça là est mais comment veux-tu que les pays soient émergents? Ben je n'ai belé bâtiment qu'il a cité à cause de manque d'argent. Mais sous son maillet les Maman pasteur, maman te. Yebi kaka Marc, Billy, ok nous on a qui a bé bobo to bondeko. Biso bakalisi biso, to ya na kopo. Au Saharabi, c'est pas 18. Moi, changement système de jeu, mais joueur à limité. Quand un joueur va dans 4 terrain, quand il est dans 4 terrain, bon, on peut changer sur le système de jeu. Parce que hier, moi, non, quand on dit. Et puis, je vois besoin d'un fan, il a besoin d'un pilote. Quand on voit. Ça va. Na yo mwana kutaki oluka mono atiki yo bona bona. Oh, solo. Atika ngape na conseil na binga na ka poa. Na biso mena kotika ete na bi malufanga na kokufa pona e. Ebi eto na raisonner ni chombo. C'est tout photo de la chombo. Ebi ya chombo. Ya chombo. Ezani. E bongo crash. Na bonte. E bongo tjala soso. Tu sais que ça va pas. Bilo ko na pasteur. Ezabani. Akoye bango te. Wana ba système DG. Oh, la chombo le tjala soso. Ba tjala soso. Oh. Téléchargement c'est quand l'anniversaire ya frère nanga ba Valère apeka mutete ya kuna tonga qui n'est pas moi sinae na présence nanga mais tu seras chez nanga mais ton bit à tournage na poko ça doit assister tout c'est bouillé na zawadi quoi. Malouvan. C'est quoi ça? Hein? Non, mon bain ne quête là. Monsieur. Bébé, chérie. Tu restes monsieur comme chiffon, chérie. C'est un ça va? Tu es dans la chambre de na fungolo pour aux autres chérie. C'est pas vrai. Mon coup tu es dans la salle de fantasy juste collègue. Na mon cause auto.
problème? Mais chérie, dans le bouton, on a dit qu'on a 4 chocolats. C'est bon. C'est bon. Non, mais le reste. C'est bon. Ou tout qui m'a cassé bébé, non, non, c'est bon. C'est bon, chérie, n'a qu'elle a tiré. Non, n'a qu'elle a tiré le mot. C'est bon. Et chérie, c'est là. Ngandi na chilo kasi ma kusukola na chambre. Après il faut payer, faut te payer la chambre non chérie. Chérie, non c'est là. Je peux me rater hein, non tu le ma kusukola, tu que tu ma la chambre. Tout. Yoza mwana nga maluvanga. Oza mwasi kando za kitoko boy. Yoza mwasi ya mibali ebele. Yo, degré mibali babando bundelo. Soki oloki jamais mobali ko résister liboso na yo. Mama. Yo penzo za mwasi ya mibali ebele do mibali bako tuta na mitu likolo na yo. Na kolata ba super na sorti pona yo mwana nga maluvanga. Mwasi kitoko. Nzambe o mwasi ya mibali ebele. Tala. Tamo munoko. Nous tu koloba. Non, c'est que la bouse on a beaucoup plus de comme ça dans parce que j'ai des choses où il faut tout sur la ligne de partager ensemble. C'est vraiment profond. Ceux qui n'ont pas là qu'ils ont papa la maman parce que d'autres caractères ça demande l'intellectualisme. Quand je dis ça, je parle directement de la sagesse. Sagesse à ma beauté et dans la vie sur le marbre. Mais beaucoup plus, ça concerne maman. Non. Donc. Pardon. Mais faut dire non. Tu y vis ça va y avoir. Tu nous vas na y enfant papa il voit pas ce zo ya tu boy na biso. Il yindeli yokuna. Non. Tu baka ka tu yoka. Tu y ba ki usuka bo. Les appels na ngote. Ton dit maman exacté par rapport à l'éducation à ça balouva. Moi en tant que serviteur de Dieu, je m'inquiétais. Je me demande de Dieu. Comment on peut s'engager moto? Comment tu peux me révéler moto ou à Kokozanangai? Mais déjà, comportement, il faut changer tes mamans bébé. Mais quand on quota spirituellement, tant que puisque tu as beaucoup plus que consulter, que quota pena mon à la profondeur. Quand on a prié, j'ai vu beaucoup de choses. C'était fort et puis moi-même j'ai eu peur. Puis ma cambo le kakala. Maman, elle est consciente dans ma cambo là dans la vie. Même proverbe dans la vie, la bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche.
Vous voyez? Moi, tant on a Zoloba, le monde est dirigé par une puissance satanique. Il y a des puissances, tout autour, il y a biso, et dirigeant biso, et gérant biso, et le même qu'on crée les biso, problème dans nos foyers. Des fois, tu peux maîtriser le langage na bisoté. Des fois, tu comprends oh bisoto zali. À travers nos paroles, on peut aussi créer des choses. À travers nos paroles, tu reposes à la porte d'entrée à banda comme biso. À travers nos paroles. Quand je priais, tu m'as parlé. Ce qui m'a loué, à comme bongo, na genre ya ba comportement wana, te beba, c'est maman. Ah? Depuis, il y a du bébé c'est la mwana. Bébé c'est la mwana. Donc mwana qui a pas beaucoup de collègues zali yo. Hein? Donc il y a mwana za ko kubana na mubadi te di kolona yo. Pour l'homme di balo. S'il vous plaît papa. Papa, non yo komi. La cécité papa. Zila pasteur laquelle? Eza déjà ya ndenge yo ngo qualificatif. Papa qui lobo zonga beaucoup plus musala nzambe. S'il vous plaît, papa, est-ce que tu peux pardon. Papa, nanyo komi na mwana wana mingi nzoka ndoki azali awo. Oui, je merci. Sina fandi pasteur, c'est la pasteur laquelle? Ndoki ya mwasi. Il va se passer. Kitomba ya famille na yo pesa yango pa ya mwana. Papa, loba. Ton ma vie c'est maman. Peut-être maman et moi cause à éviter. D'autres choses, c'est spirituel. Toujours en haut, terre à terre, toujours en haut, peu physique. Maman Zara Moko Sakana Mwana. Ako Sakana Mwana, Amika Kobimisa Bamaloba Moko. Au diable, Amika ko toucher, ko saisir. Maman avait utilisé des mots. Il faut qu'on la porte d'entrée dans la carte à vie à Malouba. Yoza mwana nga maluvanga. Oza mwasi kando za kitoko boy. Yoza mwasi ya mibali ebele. Yo, degré mibali babando bundelo. Soki oloki jamais mobali ako résister liboso na yo. Hein mama? Yo penza oza mwasi ya mibali ebele ko mibali bako tuta na mitu likolo na yo. Na kolata ba super na sorte po na yo mwana nga maluvanga. Mwasi kitoko. Nzambe o mwasi ya mibali ebele tala. Tamo munoko. À troubler voire même à foyer. À la moisson quartier côté commune côté partout dans la ville de Kinshasa. Dans maloba au Satan a mekai ko profiter nango. Maman lobango peut-être quoi exaucer moi d'ailleurs. OK, il y a d'autres paroles tant qu'une mère. Faut baka alliance ni na ça. Oluba yango. Papa malembe. Yo luba maluba wana leli mwana salaki muke ba diabrote ba kamati maluba wana yango ba sadedi na nzitu yo mwana tindelo c'est ça vous avez le mal de quoi nini hein ba comme si c'est vous avez le mal ba o mal bilango nini na ko kumisa mwana ngala lo ba komisa mwana ndengo utindi mwana na kinduma ta ko komisa mwana ngala ko kuluba ndengo wana te papa to sora te Oui, papa, pasteur, tout le monde a tiré les deux mois, na bela na fille na yemubim. Non, papa. Impossible pas en ça. Les révélations. Les révélations sont toujours condamnées par la prière. Mais vu comment tu fais ça, les sengangai, nabino, tout ça là. On va prier tout le cas de délivrance. Il y a mal au ventre. Surtout il faut sambi da makasi yo mutu lubaka ngo. Sambi da makasi. Machi papa pasteur. Yo sala programme tukuya pour tout sambi da mwana azonga bien. J'aimerais bien apprendre à la Dikamute tukuya kuna papa, tukuya. Tous appelés ma titi de gêne. Va gêner. C'est ça. Tous gêner. Nicolas. Tu bandango depuis 0 heure. Si heure tu regardes autant aussi ça met des fois sur tous en là. Ah mukolo moko kaka ziena. Exactement. Chance. Mais tu bandango 0 heure. Donc on lien no souka 23h. Donc à partir de 0 heure juste on t'en lien le souter. Si heure tu regardes et puis tu regardes là on va à 17h. Donc on lien 17h. Si tu pousses sa prière voilà bon l'ambaté. Papa nous biko bande 0 tout la maté bonne. Tout la méthode là biso te souka 23h59.
To dire le biso 0 heure ici ni bande. Papa nous bi 0 heure. Oh. Photo ça bien la petite prière ma casse pour la Comme délivrance à maman moi. de mutandekaka pena maloba wana pena le maman zala pena concentré. Donc là on se fait la idée maman pesi. Ton nom batté papa. À se concentrer jour wana maman yoka non ata ba adoration le pesa journée de prière. Donc déjà to lambi tete. Ti boya pa na ngai so bosisi nde to no libéré. Wana ta ba 20 Ah. Bikola biloba loba mutu mususu loba ngana vanda nzala. Mais mutu mususu mutu loba biloba loba na ye. Mais moi je vous laisse. Merci papa. Merci papa. Naza moi conseil mais nazo sala moi nazo tinda moi no changer mon quoi comme ça un petit peu. Merci papa. C'est bon. Merci papa. OK. Vous pouvez essayer maloba ngambo. OK, non, on peut essayer. Ah, merci. Tant na yaka kubala yo na yibaka koza biloba loba na yibaka ngo bien. Ulubile kyango nini? Una ibaki. Lungwa. Batela nini kukuluba na mwana? Biloba luba kaka kuluba. Uzaraba tana kate to yiba yudu atana kate dikambu muke yo kuluba luba ngo soko na ndenge nini? Yo kutunde fo jene mingi ngana kudia na kudia. Amen, amen. Amen papa. Est-ce que tu remettrais la zone? Amen. Amen papa. Vraiment, je remercie Bino premièrement de vous respecter le rendez-vous. Je comprends que vous avez vraiment besoin de délivrance à la Bible. Même la Bible, vous avez besoin de tous les qui Amen. 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 Vous avez besoin de tous. Bozozela nzamba zongisela bino ba réponse na biano la Bible. Même David mokolomo azoganga. David a gagné Éternel, je crie en toi Seigneur. C'est parce que David avait compris que ceux qui n'a gagné pas nzambe na telemi nzamba oyano la ngai. Yango moni David azo na biso d'où me viendra le secours. Bien aimé l'on azo déclarer na bombo ya moto moko secours nous a bombo ya moto te. Mais za bombo ya nzamba. Nzambe ndio secours ya solo libota oyo. Bela menalingi moto moko sosolake nanzia lo sambo tozo sala pokwa lelo bomo ya moto moko zo changer amen zamba zo banda ko kangola libota oyo zamba zo banda pa ko kotisa oyo za ye kata libota oyo. Rien n'était possible à dire. Rien n'était possible à celui qui croit en Dieu. Amen. Et on a limité ton tozo lingato banda ko sambela moto moko réaliser présence en zame na sika oyo. Je le sens mon esprit. Nanzia lo sambo tozo sala sikoyo. Zamba obanda déjà au kango la libota oyo. Zamba zo kota. Nanzia alliance nga la sala zambe. Yango esike zo mieux ben me telema. Tellement. Zala concentré. Zala concentré. Nabela nzambe nanga, nabela nzambe na mawa, nabela nzambe nanga, kino akoya nolanga belela. Nabela nzambe yama nzambe na mawa, nabela nzambe nanga, kino akoya nolanga. Oh nabela nzambe nanga, nabela nzambe ya mawa, nabela nzambe nanga, kino akoya nolanga belela. Nabela nzambe nanga wawe. Zambi na mawa, zambi na nga, kino akuya dulanga. Yele me na tango ozokata alliance nyonso bakanga na kati ya libota oyo. Ozokata puissance nyonso ya satana oyo emeka kokota na kati ya libota oyo. Na nzela manifestation, na nzela maloba oyo yaki kosatashe na libota oyo. Bien me sike zwami ozotelemela ngo na kombo na ngwa na Yesu Kristo bana kotelemela ngo ozotelemela ngo loba na kombo na ngwa na Yesu. Loba ozotelemela mauvaise alliance nyonso oyo kota kikosha libota oyo. Na nzela maloba oyo soke sika oyo soke tokutena kata libota oyo. Lelo nzambe na ozotelema likolo na ngo. Lelo nzambe na ozotelema likolo na ngo. Lelo nzambe na ozoreklame mpe na ozodeklare likolo na ngo. Dans le nom puissant. Yoka. Je sens mon esprit. Oh Dieu est bon. Oui, je sens mon esprit. Zamba zoloba ngai. Eza la puissance moko ekanga libota oyo. Eza la molimo moko ezo diriger libota oyo. Eza la puissance moko ekota
ekota freinage na vie ya mwana oyo maluvanga yango nde koma koguide yango nde lata nzoto oyo bien aimé lelo tozolonga puissance wana tozobengana ngo na kombo na ngo na Yesu Kristo banda kobengana ngo tozobengana mudimu ya mabi usifi ya mabi ukote le tati yinchitu yo mwana tubengana mudimu ya ngaba mudimu ya mufukiana miba mudimu ya ngaba koso na petition ngaba koso petition bimisi yo na nchitu na so bimisa so tesika au nom puissant de Jésus-Christ na so sors au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Le merveilleux. Le merveilleux. Merci Seigneur. Yahweh l'amour. Bien-aimé. Bien-aimé, la nuit, toi adorer ensemble. Parce que nous le vissons. Parce que les bons de la chose qui a pas maté. Pezama ya no libiso. Nani azalo kolayo nanya kosu ngalo miso miseto likolo kotato la monene nani azalo kolayo nanya kosu ngalo kolayo miseto likolo kotato la monene. Dieu merveilleux. Amen. Amen. Moi, on a blindé à Kangola. Elle est délivrée. Papa, tout le monde dit comment Madoufa. C'est la Chine. Sœur. Madoufa, comment. Merci. Tout bien, je suis comme moi, je suis raconte pour la maille, tu bien Célestère. Tu bien Célestère. Ma Esther. Beta Kerelo. Mboka nini? Président loba ministre boy sango mais pona nini? Bayindo babungisa bonzambe na bango. Natina nini? C'est ce comme Mobutu akibaka mboka. Lipola na motema bien reconnaissant. Nombo de pesa lumumba. Mboka nini? Président loba ministre boy sango mais pona nini? Bayindo babungisa bonzambe na bango. Natina nini? C'est ce comme Mobutu akibaka mboka. Lipola na motema bien reconnaissant. Nombo de pesa lumumba. RDC loka makaspe tunangula bola na beto. Meimba ninga bola lokumu ya Congo na beto. Le pays ne marche pas. Peuple congolais to beleli. Ya kukuna poisson koyeba na nae ko pesa notre lit. Ça m'adresse le cœur devant notre pays n'est pas évolué. Je garde espoir qu'un jour la souffrance de Congo va diminuer. Mais ça là est saté, mais comment veux-tu que le pays soit émergent? Ben je n'ai belé, ben t'es qu'il a cité à cause de manque d'argent. Mais sous Mayele et belé, mais coca kotanga est salité. On vous a voté pour Boloba, Boloba paix et l'autre côté. Bomba, ma belle, vérité pour l'élé. Nazali kobanga mutute na yende ko panza sekele.